chérie, Masido, ma chérie, Masido balobi Paris tombé. Paris tombé, la famille na niveau moko pas possible. Yango na mokili eza na batu mosusu bazalaka toujours na bénédiction ya Nzambe bo matabo kita. Soki mutu aza penza na bénédiction ya Nzambe la famille ata soki bosali ndenge nini ekosimba nango te. Eza na batu mosusu babanda ba théâtre. Babanda ba théâtre ti lelo oyo. Toyebaka bango te. Mosusu ba mosusu toyebi bango. Me batika ba kombo te. Jérémie lelo oyo aye kotika kombo na théâtre. Soki lelo tokomi kobenga batu ba ma chérie Masido na nzela ya Jérémie Shabani. Ba cri nyonso atikaka bandeko na ngai ekendaka toujours sango. Azalaki na cri na ye ya kala. Mama bandeko na nga mutu nyonso zaki na cri wana. Lelo oyo tokomi na ma chérie Masido. Mutu nyonso akomi kobetela ngo lisolo. La famille balobi na minute oyo Château Rouge tombé. Château Rouge somo. Château Rouge matakita na Jérémie Shabani. Ba mama baleli. Ba papa baleli. Bandeko na biso ya mibali na basi baleli Jérémie Shabani. Baleli ye na niveau moko pas possible. La famille esengo to esengo te. Ezaka esengo la famille. Eza esengo surtout pour la communauté na biso. Surtout pour na biso ba congolais. Batu neti ba biso tolingaka na biso évolution ya mutu. Eza na batu mosusu ba sepelaka na bango na évolution te. Mais biso soki tomoni mutu azokende liboso toyaka toujours kotombola ye. Soki ya ko corriger eza tokoya to corriger. Ezalaka bongo parce que ndenge toza boye toyebi ke eza na mutu moko te oyo ayebaka nyonso. Azalaka te pe akozalaka te. Mutu mosusu akokia osala na ye makambo na ye kitoko, mais peut-être côté mosusu abetisaka mwa bato mabaku. Ezalaka toujours malamu boye bozongisi ye na nzela ya bien, mais de l'autre côté boyebi na bino ke non ndenge eza boye mutu na biso oyo azalaka somo. Soki alobi akota to amikotisa na makambo akotaka bandeko na nga na niveau moko pas possible. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na memeli bino Jérémie Shabani na poto. Bande konanga nini ezoleka makamu nini ezosala kenon lelo Étoiline Inès TV aya kobeta masolo pona Jérémie Shabani. La famille avant to kota na mo zindo penza ya makamu na biso avant to beta lisolo ya makamu nyonso ekozala malamu mingi nanu na ya kopesa mwa bambote yango na profiter kopesa bambote na Linda bukulu ya balinda na pesi bambote na nga na madame Marie-Josée Chala na pesi bambote na yemoko madame Sidonia Siala bambote na nga ka ndenge ezalaka na système moko ya Tokos madame Judith Diapovisa. Pourquoi pas madame Céline Kaba depuis Gabon na système kaka ya Tokos Makasi. Voilà la famille. En tout cas, toyebi ke chaque fois que to tiaka vidéo ya sika, ba to sika pe bakotaka. Yango na eko sensibiliser batu nyonso ya sika. Si c'est la toute première fois de visiter notre chaîne, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos
makasi. Badeko nanga kane na lobaka, chaque fois que ozolandaka biso, zala penza yako va. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya moi si et Kimayo, Kimobali et Telemaka bien te. Awa, yo kayango et Telemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker, ba produit ya solo, teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, oteli, talendenge bimiki toko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe, papa, maman. Kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection, pe comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe esalemi na ba plante, na ba industrie ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker ndeli kambo, Gavker aye penza na ba solution ya kilikili. Gavker aye penza na ba solution ya kafu, Gavker aye penza na makambo moko ya kitoko penza mingi makasi. Yo belaka mutu pasi, mukongo salaka yo pasi, makambo ebele, mosusu mabote ezo ya te, meki na banzela nyonso ezo ya nango te. Na Gavker bandeko nanga solution matakita, solution na système moko kaka ya tokos makasi. Voilà la famille. Kandenge boyebi lelo toye na tonton Jérémy Chabani. Batu mosusu balobaka mama Étoiline eza nini, yo mikolo ko na tonton Jérémy Chabani. Somo. Toyaki na makambo awa ya ndeko na biso mama Congo. Mama Congo alobaki ebele po na tonton na biso Jérémy Chabani. Ebele penza elobamaki, oh Jérémy Chabani matakita, Jérémy Chabani matakita. Et du coup toyaki komona tonton na biso Jérémy Chabani na Château Rouge. Façon batu bayambaki tonton Jérémy bandeko nanga, en tout cas esalaki kitoko wapi. Neti moi personnellement, en tout cas na yokati bi penza bien. Na lobi wow. Yango mokili tolinga kaboyi. Yango mokili fo itambola kaboyi. Bayambaki penza Jérémy Chabani bandeko nanga na système moko ya bien. Ba mama ya Château Rouge. Ba papa nyonso bazaki na Château Rouge. Bandeko na biso ya basi. En tout cas la famille esalaki penza kitoko komona ndenge bayambaki tonton Jérémy Chabani. Alors ebele ya batu tango bamonaki ka photo wana, bamonaki ba vidéo ndenge bayambaki tonton Jérémy Chabani, tant de personnes bazongela mama Congo pona koya kofinga. Yango bandeko nanga na lingaki na souligner moi muke. Ezateke na okote la mama Congo, to ezateke no peut-être na lingaka tonton Jérémy tete. Nazalaka nanga bongo te. Mais nga na lingaka toujours et encore kotia makam nyonso na ndenge ya bien. La famille, toza batu, toza bananzambe, to sambelaka, soki ya koloba eza, ezalaka toujours malamu mingi boye bolobi, soki pe ya koloba eza te, bovandi na bino. Na kote ya mama Congo, alobaki te keno batu balingi Jérémy Chabani te. Mais eloko o mama Congo alobaki, boyoka bien, ezalaki kaka, Jérémy Chabani abongisa. Ba mafinga ezala ebele penzate na bagag na ye.
parce que tango tolandaka bango objectif ezalaka tozala éduqué to bana na biso bazala éduqué yango wana bato ebele ya bato basepelaka na ba gage ya Jérémie basepelaka na ndenge Jérémie asalaka musala na ye me kofinga nde ekomi koleka yango kaka likambo eza te ke no bato balingaka Jérémie Shabani te bandeko nanga bato balingaka Jérémie Shabani batu balingaka penza Jérémie Shabani parce que bomoni mutu soki batu balingaka ye te botala ta soki osala ba émission na ye to soki osala ba film na ye bomona peut-être visibilité ya makasi eza te mais na côté ya Jérémie visibilité eza mais pour que amata lisusu likolo musala osala ngo kitoko aosala ngo kitoko bandeko na nga na niveau oyo Jérémie Shabani aza nango eza niveau moko soit amata penza koleka ti awa koleka ti place aza lelo soit atikalaka ndenge aza bongo siko mpona ye amata eza mabilo mosusu ifo abongisa ka ndenge ezalaka eza bamwa biloko ya mike kaka abongisa déjà Jérémie Shabani atika déjà signature ata soki lelo Jérémie Shabani alobi ke non à partir d'aujourd'hui na robando salaka lisusu ba film te to ba gag te na vandi na ngai to tiango na mutu Jérémie Shabani asi atika na ye signature ka ndenge tomona ba papa elombe batika ba signature ka ndenge tomona ba poutine de l'écriture Belvi kandi basila bisalu badina na la douce babobo manoka basi basala ba signature na bango ata soki lelo alobi ke lelo na osala théâtre te bo matabo kita déjà kombo na ye esi etikala kombo na ye esi elobama déjà na mokili donc eza mwa bongo batu balingaka Jérémie Shabani elo mosusu na koya ko bakisa lelo ka ndenge toyaka la famille eza nini dans la vie il faut koyeba ndenge nini ozala na batu Jérémie Shabani quel que soit niveau oya komi nango lelo Jérémie Shabani azalaka toujours mutu moko azalaka simple azalaka humble de nature Jérémie Shabani nanu na moni yete koswana na batu ndenge batu mosusu bazalaka akomi kosimba mwa mbongo mwa vie échanger omoni akomi yazalaka bongo te Jérémie Shabani azalaka toujours mobali moko amikitisaka oyo elakisaka toujours que non Jérémie Shabani kandenge toyebi ke asambelaka c'est vrai asambelaka azalaka na biswana swana te envers ba collègue na ye Jérémie Shabani oyo ndenge bomoni a travaillaka na ba grâce luzolo a travaillaka na ba exaucé a travaillaka na ba décor jamais bomona keno bango wana ba bebana lelo oyo na ba réseaux sociaux surtout ba biso to sala ka ba émission ba makambo ba tu combien o tozwaka ba kisongi songi ya mibali combien o batindela ka biso mais na côté ya Jérémie Shabani bokoyoka ngote pe bokomona ngote donc bon comprendre que non Jérémie Shabani aza mutu moko aza na social très cool de nature ayebi ko vanda na batu ayebi ko solola na batu ayebi ndenge nini akoki ko se comporter na batu yango ezo sala penza bien et puis musala na ye eza nango bien penza makasi ka ndenge tolobaka musala nyonso soki batu nyonso ba ko apprécier batu ba okosa yo musala nyonso ezalaka toujours o sala mosusu bongisa mosusu mata mosusu kita ezalaka mwa bongo donc moi biloko kaya muke biloko kaya muke bandeko nanga yango ka bato bo senga na Jérémie Shabani abongisa biloko ngwa muke eza kaka adoser moi mafinga ezoleka moi ebele voir même moi-même na sala émission awa makambo tangu Jérémie Shabani ayaki pe ko répondre mama Congo bande konanga sur 100% ya ba commentaires je peux le dire Dieu me voit en tout cas nazwaki presque 75% ya batu oyo balobi ke non Jérémie Shabani asala msala na ye bien même afinga ezande belé tokoka kotala ba gag na ye na bana te donc soki bana baza bokomi kobanga bokomi penza kobanga yango batu ebele balobaki mais balobi musala eza kitoko 25% ya batu balobi batika Jérémie mais congolais faut tozala na motema kolingana
soki omoni mutu osala musala bien apprécier ye soki omoni mwa mabe ka ndenge boboyaka epa na biso kopesa biso baremarke yango ekolisaka biso yango echangeaka biso yango esalaka keno tozo évolue nayebi ke na chaîne na biso ka ndenge eza boye eza na batu oyo balanda biso tango tobandaki ba émission neti ba biso o ndenge tobandaki na ba chaîne na biso même moi-même personnellement natalaka ba émission na ngai ya kala na ya kilelo o nalobi wow wana nyonso ezala nini ba reproche na bino ba remarque na bino yango ekolisaka bato voir même il y a des temps de commentaires au botin de la biso mosu to répondra kate eza te ke no tozwaka ngo en considération te tozwaka ngo en considération tozwaka penza yango en considération mosusu ko muntu mosusu aya pesi yo reproche aya fingi yo ozuka ni message na wana o effacer yango mais na se ya moto molobi non message fo na landelango parce que soki déjà 4 personnes ba ina ba reproche en tout cas ezalaka toujours malamu mingi obongisa pour que musala na yo ekende liboso Jérémie Shabana osala na ye musala kitoko moi ba mafinga kaka na ba gag na ye kanenge boyebi ba film na biso ezalaka pona koya ko éduquer en masse alors soki ba mafinga kozala moi ebele e kozala lisusu pona éducation te toyebi ke Jérémie Shabana répondra ki o soki ezalaki bongo bana o bamelaka masanga nga mutu na lakisa bango masanga te papa ezalaka bongo te eza bongo te soki communauté ye koloba bongisa na yo kaka batu balingaka yo penza makasi ma chérie ma silo tolela yo fort neti biso awa epa Étoiline Ines TV en tout cas tolela tonton Jérémie makasi muswahili ya tongo mais bongisa na yo kaka mwa muke ozata besoin bongisa ebele te eza kaka mwa muke oyo kobongisa e osala kake no musala na yo ekende nango liboso na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Grand merci na balandi nyonso Étoiline Ines TV, grand merci na ba o nyonso bazwaka penza ta na bango pona kolandaka biso, grand merci de partout dans le monde o bolandaka biso. Toyebisi bino ba merci mingi makasi. Voilà. Bambote nanga na ye moko ba mama nanga chérie nasi na pesi déjà bambote na ibandela émission na pesa bambote siko na ba mama wana na pesi bambote na mama Joséphine aza na Paris donc ndenge eza boye tonton Jérémie aza na Paris pembeni aza donc na pays moko na mama Tina Sambia na pesi bambote na mama Joséphine na pesi bambote na mama Titi bambote na nga na mama Eugénie Zamanga na pesi bambote na balandi nyonso Étoiline Ines TV ba o nyonso bazwaka penza tan na bango pona kolandaka biso toye kopesa bino ba matondo ebele yango bandeko na nga na profitaka toujours pona koya kopesa batoli bandeko na nga na lobaka toujours kozala propre eza te ke no il faut zala kaka propre na nzoto na yo ezala propre mutu nyonso soki atali yo alobi oh mwasi nzambe mobali mbinga oh voilà non kozala propre bandeko nanga na place ovandaka boyebi ke eza na batu mosusu otali ye boye olobi wow mais soki oke kotala place avandaka omituna eza oyo to eza mutu mosusu la famille ozomituna eza oyo to eza mutu mosusu bandeko nanga ezalaka pasi pe mawa ezalaka penza pasi pe mawa la famille ata soki oza na ba occupation ya ndenge nini ka ndenge ozwaka soin ya nzoto zwa pe soin ya place ovandaka parce que ndenge toza boye toza batu mwa likambo ekoki kokwela yo toloba nanu neti ba matanga moko ye kokwela yo eza na ba matanga mosusu bandeko na ngai mwayata ozala na makasa kobongisa ndako ekozala te siko batu baye kolela na yo okomi kobanga mtu asimba soki nini okomi kobanga ezalaka pasi ngana lobaka toujours ata soki oza mwasi oyo salaka kenda musala na tongo zongi pokwa ka ndenge ozozonga kawana avant kende mbeto rassure-toi
bongisa ta mwa muke lobi lisusu okontinue kobongisa okobongisa ndako ka te ke non jour oyo osalaka te parce que toza bato makambo ekoki kokwela yo makambo ekoki kokwela yo eza na bato mosusu non parce que nakendaki mosala na ntongo ndako ovandaka boye parce que nasalaka di lundi au samedi nakoya kobongisa ndako ka dimanche bandeko na nga sikoyo na dimanche wana kozala na makasi ya kobongisaka ndako oyo eza na salite depuis lundi ti samedi ozala na makasi te okozala penza na makasi te kane tosokolaka banzoto na biso okende musala osokoli nzoto ozokende musala osokoli bilamba osokoli ba uniforme ndako pe ebongaka bongo attache jour oyo kosala te omona keno okozala na musala penza ya makasi te mais soki obongisa ndako na yo te bandeko na nga ezalaka mwa pasi ya makasi yango omonaka bato mosusu soki peut-être matanga ekweli ye soki mwa likambo ekweli ye omoni bato mosusu bakomi koloba na seseke mwasi wana azalaka salite ata nde omonaka ye wana kolata nde kolata salite batakita donc place toovanda place tozali tobongisaka nga nalobaka d'ailleurs que no bamona yo ata te ke no na libanda ke oza moto a propre te mais to bakokota na ndako na yo balobi wow mwasi oyo donc azalaka boye ezalaka mingi bien penza mingi makasi na basi mosusu oyo bazalaka na bizaleli ya osala keno aza na ndako na pokwa soki balambi aotika ndako salite ka boye balamuki na tongo lobi nde tokobongisa ndako te balalaka na ndako asalite te ndako babongisaka va bolala biloko nyonso na kati basani bosi boniki ndako bobongisi ezolala propre ata ntango bokolamuka na tongo ata soki bozwi bavisiteur a tongo la famille bokomona yango pasi te mpe bokoyoka soni te pourquoi parce que bobongisaki na bino ndako deja na butu bobongisaka ndako na butu ntango tosalaka bongo surtout biso bamama topesa pe exemple ya malamu mpo na bana na biso baoyo bazokola siko soki yo okobongisa na yo te ovanda kaka atikaka na vanda bana na yo ntango bakokola okosunga bango te mama ekozala pasi pe. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, bienvenue, welcome, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exactement. Jour le 19 la famille et Kozalande Somo. Stade des Martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromo nanakaka. Le 19 mai, na stade de Martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo, na stade de Martyrs.